sala examen entre yo na Nzambe. Ndenge naza soki Nzambe apesinga lelo asunginga apesinga mobali. Soki aza na ye chrétien te. Nakotika ye na place na Bible lobi laisser autant avabi masengi mwana na ye ya 15 ans. Lukelanga na no $10 wana. $10 wana koko kanisa ke papa azosa nango peut-être loko moko ya malamu to papa azokende kokotsa ta ba demanda ko sukola ta bilamba na bandaku ya batu rien. Eza na mabota mususu bateka ba kobota na bino bana basi. Ba mema yango na monde des ténèbres. Nous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki besoin na besoin d'informations ba artiste nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout Nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe ketu dikwa kumvimbe o Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nangana sena mukwana lelo na lobi na yo Nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue ko sala kati na ye afin que oyo nyonso Nzambe bayebi yote bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde boto qui viennent pour les siècles des siècles nous disons amen. En tout cas Nzamba pambola chaîne tolonase et kendeli bosso et pambolama et suka na nzela te hein pour babandaka na tolonase babeta côté mususu mais tolonase c'est comme Ibi c'est comme Ndumba mais moto tolonase ba c'est kaka été pour réponse na yo yebite. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde entier. Ma Robino Boembebiso, na poto partout, Nzamalola, mon papa Molabino, ya Belé Koleka. C'est votre humble prophète Samuel Eric, na kati ya émission na bisolis na kati église. Na pesi mon boss que j'aime beaucoup na comment ma Anna Kalambay, moi c'est papa Carlos Kalambay, le gardien du temple. Moi c'est Mokondi, le gardien du temple. Et puis papa Nabiso Evaris, le grand manager, Guy Bijou de Bambongo. Bambote bele bana nyonso mama Ana Kalambai na bana David na Josué na TV na Calvi na Joyce na Ozana na Louange Nzambe penda amona me papa Molabino ebele bele bana nyonso poto calamité de la fin de l'année Nzamba papa Molabino na sima kamia na moni les Français les nobles pour calamité Nzamba papa Molabino to suika wana to bolo ba ebele bele. Merci beaucoup. Lelo to yami une grande servante de l'Éternel oyo partout ko senga nga na poto na za une kimiate boyi senga na yamba na ngai ba mama mais il y a une dame ozolo ba malam makasa koleka makasa vraiment ils a demande moko ya bana poto na sel kande no mulbaki malgré azana jeune ya 7 jours magazola na sel malgré mais lelo andimi quand même une invitation na biso ayamba biso une invitation hein les grands manager, papa Evaris, le grand manager Nzamba Pambolayo. Donc, sans plus tarder, on a l'homme de Fungoli Plateau. Tout le monde a notre invité. Il y a Mokoali Lonasi, Boyebiye, Bomona Kaye, avant de Monsieur Banda, Bomona Kaye, la générique, on a donc, nous avons la générique, la prophétesse Rite. Shalom. Shalom, papa. Boni kalabo mon na sauté na monde a média mon na sauté zanine soki Nzambe a pesi biso ndingisa te to pe Nzambe a permettre nanu likambo wana esalema te na volonté na biso ya bomoto tokoki koforce te nde yango wana omoni tozoleka te mais on est ensemble, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup, on est ensemble, il n'y a pas de souci. La servante à lobby, c'est vraiment très très important. Les autres retournent à vos questions, il faut y aller à biso. Les autres mon ministère a bassé tout moins mingi. Na habité par rapport à nini. Basi nyonso, ba comme ba prophétesse, ba pasteur, tout mingi ba prophétesse. Ils ont mon pépé mo yesi kaya basi. Tout habité ça problème nini. Que comme temps basi, ni ba longwe. Et comme temps na basi to ndenge nini. Merci beaucoup pour la parole. Olimbisa muke pour la voix. Ezanango teke Nzambe a salike alongoli mibali tope ekomika ata ya basi yango te mais eloko ya makasi ezake Nzambe atikali na trône na ye ndenge afandi alobi aza lelo
lobi pe libela na libela. Et par rapport ya ba promesse oyo nzambe alakaki biso, oyo nzambe aprometaka bana nzambe, ndazo kende kokokisa makomi na ye nde tozomona ke vent oyo ya ba servante, ba serviteur, ba jeune, donc ba jeune penza en tout cas, donc na kokolo ba ndenge nini ba l'amour qui réveille penza et koti lisusu ya makasi par rapport ba promesse ya nzambe oyo prometaka biso. Merci beaucoup. Malgré promesse en et koti moi mingi kaka ne bolbaki ndenge nzamba prometa biso na Joël chapitre 2 verset 28 et Actes des Apôtres chapitre 2 verset 17 et la promesse en Zambé ni bien woloba. Mais il y a un désordre malgré qu'il y a la promesse. Il y a vraiment totalement désordre. Tous ceux qui sauté, ils ont dit qu'il y a désordre. Les lois, les pasteurs, les prophétesses, est-ce que la source bateau? Désordre de côté de l'église, les prophétesses, les pasteurs, tant désordre en tout peu pour tout. Les lois comme Sony pour l'église de réveil. Ils ont dit qu'il y a Satan a mutu atini ba jana ye to ezali nini po yoza musakoli. Merci. Eloko nga na kokoloba soki désordre eza lelo na kati ya église de réveil. Eli koloba te ke basala nzambe nyonso baza ndenge moko. Non. Basala nzambe nyonso baza ndenge moko te. Mutu na mutu nzambe asali appel na tana ye na moment na ye na jour na ye. Et na kati appel ya mutu na mutu na lobaka ngo la fois passée soki mutu aye epai ya nzambe Bible lobi a commis une nouvelle créature. Mais est-ce que oyeza ya intérieur atikango a dénoncé a sengi pardon a yamboli et par là aux homona des ordres makasi. Des ordres liés kolobate ke bana ya nzambe nyonso to sangana batu nyonso baza na même esprit. Non, batu nyonso baza na même esprit te. Prophète Eric Ozayo mama Riti aza mama Riti, prophétesse Songolo aza Songolo, pakala atikali pakala na place na ye selon ndenge nzambe abengaki pe apesaki ye akonfiaki ye mission nde yango wana azolobela na place wana. Merci beaucoup nous bineza apesa ki mission to moi ba prophétesse ebele lelo mama Rit lelo mna zuyo to solo lango to sunga libota na nzambe lelo défendre nzambe ko benga mama Rit lelo bengi mo prophétesse mais nzambe okuta nsela mobali moko mobali yango azaki mo pagano mobali yango s'est converti après mobali yango directement a commis apôtre directement ba prophétesse ebele oyo yebi to yebi qui ba commissaire mbala ba apôtre qui apostola on a eu baraté et banda pe uti wapi. Est-ce que Zaka a censé se dire ma bengi on se match na ministère faut que mobali faut Zaka prophète te faut Zaka apôtre pour comment prophétesse na apôtre ce qui mobali azali apôtre moi ça za prophétesse au juste pour la nini babiloko wana na kati église ya Nzambe je ne sais pas moi est-ce que sonza ma bengi mama Rit so le onza ma pesi mobali est-ce que mbala faut Zaka apôtre et ça moi passe vraiment Bible lobby Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre trop comme à la place en Zambété. Mais eloko na lingina zonga mukie na place où pesa qui réponse et retourne qui question pardon que des ordres zali. Oui, wana zo boyango te pe na kolongola ngote des ordres zali par rapport ya eloko uti ko tuna ngai likamotuni ngai sikoyo. Soki Nzambe apesinga musala, a confié nga musala. Ce n'est pas dit qu'il a pesi petit frère nanga. Très bien. Ce n'est pas dit qu'il a pesi papa nanga. Nzambe apesi ngai musala na maboko mais apesi tout le monde te. Alors na place mususu mutu ye moko azoko mimona ke aza incapable ya makambo ebele et oyo ye akoko mona mutu ko soutenir ye beaucoup plus soka aza mwasu akozwa mobali ndenge naza soki Nzambe apesi nga lelo asungi nga apesi nga mobali soki aza na ye chrétien te nakotika ye na place na Bible lobi laisser autant autant. OK. Et loko nga na ko sala ezani na ko soutenir dans la prière. Soki ta na ye ya ko yamba Nzambe to pe ko yamba Yesu ekoki.
ako forcer pété tant musu nzambe pas kolobelanga te oh il y a des choses po elekanaka nzambe pas lobelaka biso te et ça pena makamu mususu okomona nzambe intervenir mais yo sutuki oza surpris que nzambe asali selon voix na ye selon volonté ndenge Bible lobi ke ba voix na biso eza ba voix ya nzambe te et loko oto ko comprendre to tikala na kati ya semence o nzamba pesio okoki ko partager yango na n'importe qui te ndozo mona par rapport place oyo désordre koti na liko lobela mwa mukie okomona mutu mususu na kati na ye azotambola na kati ya impudicité aye na église azui délivrance nanu ya likambo wana teza automatique mbala moko abandi kolula et okomona na eloko oyo eza na kati na ye ako communiquer pe baninga mususu parce que Bible lobi soki bato mibale batamboli nzela moko cela veut dire baseni bayokani na ko kozoneti par exemple histoire ya Eli na Élisée Eli abandaki kopekisa Élisée alanda ye même na nzela papa apesi ngai siko musala nazokende na mboka Jourdain yo tikala awa et abandaki ko forcer ki atikala mais ozomona ke Élisée azalaki na confiance ya Eli et puis azalaki na confiance en Nzambe alingai kotikala te par rapport à ebe ke mutonga nazotambola na ye eza muto Nzambe asimbisi mission na kati ya koenvier nde lelo ozomona na kati ya église de réveil ekoti un peu désordre tangu mutu azomona ke mwasi nanga to mobali nanga azotelema azoloba devant peuple de Dieu semence nini yazo semer et loko nini o yazo pesa na kati ya bana nzambe parce que aza appelé te parce que ba confier une mission te parce que ba pesi mission te c'est pour cela au moni Élisée atikalaki na place na ye na poste na ye kotala eloko nini tata na ngai azokende kosala na nzambe c'est ça eloko oyo lelo bana nzambe fallait ba comprendre na ko kolobela toujours parler sur la délivrance mais eza na kati ya bato ebele conscience na ye eza délivré te et okomona pe makambo ya zosala oko comprendre que muto yo na kati na ye azana semence moko oyo elingeli ye kolukana no délivrance te yango tozana kati ya bosoto tozana kati ya désordre tozana kati ya complication pour que prophète Eric aza mobali nanga il faut asala pe musala oyo ngana zo sala po makambo ekene nini malamu mais beaucoup plus ngana ko kolobela batu batalaka intérêt ya nzambe te OK batu bazotala intérêt ya bango na ba foyer na bango soki lelo ngana zati soki lelo ngai na voyager soki lelo peut-être na kufi nani akotika la lokola leader na kati ya œuvre oyo pour que bana nga bakufa nzala te non eza mabe makasi Bible lobi cherchez premièrement le royaume des cieux est-ce que tous le bana nzambe royaume des cieux tous le bana nzambe royaume des cieux tomituna na biso moko bakambi ngai moko na domaine oyo est-ce que naza délivré ngai moko na makambo nazo sala o nazoloba ezo mema vie na kati ya bana na nzambe parce que na Josué alobi na biso nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme je l'ai été na lokola nazalaki ezali likambo za suna Moïse te Moïse lelo ezanga na yo oyo nzambe azozela oyo nzambe azotala yango ezosenga na biso tokota na kati ya sincérité tokota na kati ya kopindola ko démolir oyo eza ya mabe na kati na biso to dénoncer to kabwana na yango biloko oyo ezomema lelo église ekufa biloko oyo ezomema milimo ya bana ya nzambe nazo profiter
kopesa lokola message moko oyo nzambe alobelaki biso na butu ya lobi na kati ya prière alobi nakokitisa mutu ya mosali ya nzambe moko na kati na mboka oyo ayebani bino boso komona ye munene mais pas nanga nazomona ye munene te parce que abungisi milimo ya bana nzambe ebele wane komi problème ya mutu na nani ya mosali ya nzambe na nani neti biso tositonaika na prière kolobake nzambe soki aza mosali oyo azalaki apele na nzela na yo na mosala na yo peut-être eza na mutu oyo ayaki kokotisa fe ya bapaya benda ye tire ye sauve ye na kati ya libulu oyo ya moto lelo ntango tokomona mosala ya nzambe akufi to mpe abungi ekosala biso passe peut-être na suka na likambo oyo aluki délivrance te eloko ezosala bato pasi eloko ezosala mabe parce que oyo eza repentance domaine wana bato bazolingo simba ngo te eza lokola soki nake na domaine ya mutu atambola na kobanga nzambe aopesa eloko te okoyoka même amen in église ekitaka tika songi ekomi problème bible lobi nanu mutu oyo aza kokashe mabe na ye akoprospere te nazondima te ke mutu akozwa même avancement nazondima te ke mutu oyo akozala pe délivré tokoki koloba yo zotala vie ya bato mosusu yo moko kota na kati ya suku na yo sala examen entre yo na nzambe ole otala makambo bato mosusu ya kosenga ke nzambe asala nini akangola biso eloko na koyi koloba pona désordre oyo tozomona lelo na kati ya etonga ezoko simba même bana ya nzambe même basali ya nzambe ekabola mutu te ezokabola pe sexe te en tout cas ezokabola mutu te kabola pe sexe te wana elobi la prophétesse Rite. La prophétesse Rite. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de prophétesses bazobalaté mais à caractère homme tout pas déception ton nzambe mutapekisi o balaté ezanini la majorité des prophétesses ils à Congo ils à partout dans le monde entier au nzambe na balaté mais na balaté mais na c'est wana Zidane boy na balaté mais na c'est à sa fornication to que non na kanano pona nini bako balakate ezanini nzambe mutabaja balaté pas déception tout yemoko asepeli to akuvivre na vie ki ndumba mais akobatama batama ezaka nini. Merci beaucoup akoki ko intervenir mukie na ka oyo soki lelo problème moko oyo eza ko se passer eza ko sa kotambola vraiment na basali ya nzambe premièrement ezaka na combat eza combat parce que diable eloko yo ya yebi akopesa mutu eloko eza ya mutuya na vie na ete mais loko la bana nzambe tokopesa ngo forme te tokopesa ngo pe espoir moko boete que totika la to s'attacher na likambo oyo parce que bible lobi bino na musala na ngai nelanga na bino na misala na bino na ba foyer na bino na bandaku na bino eloko ezosala ke bato ebele babala te mususu ezosenga mutu pe aleka na délivrance ce déjà maman est-ce que Moussa Kolipe ozela nzambe na une grande église est-ce que apeka ça faut les kaka na délivrance bongo yezo kangola bato comment ye moko comment ye mona ba kangola te mais ya kangola bato Bible lobi malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quelque part, quand la Bible est bazol banabiso, nanazo tirele ngai malheur. Na Esaïe, balobi nabiso, ne pensez plus aux événements
passé. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Nous ne pensez plus aux événements passés. Bah événements zoleka lelo ezanine. Bah péché chéri. Oza lié na mutu moko bozalaka na ye kala. Atika kayote na banzela ya singa moi ba aide mémoire o batu balobaka zoko sunga azoko sala wana susu eza lien te eza aussi pe lien mitika ndima kozanga mafuta ndima kozanga elamba ndima kozanga ya kolia parce que kondima kokufa na Yesu pe kosekwa na Yesu nde yango eza problème lelo mutu nyonso ko koloba na sambelaka na yebi Nzambe yo lobi awa en réalité na se nde yango tozoloba ti nga na yebi eza na ndeko moko esalanga pasi tozalaka esila mukolo moko abenginga azobisanga na lingi olongola nanu bilamba abomination ti nazomona yo te na mungongo na nzela ya telefone eloko nini ezoprouve nga ke eza yo ou bien y a un esprit oyo ekoti elingi emanipule vie na nga yango lisolo tozobeta yake mutu nyonso mwana Nzambe elikoloba teke soko oza moteyi ozosopa moto na nzoto na yo ndeko koluka lisu délivrance tete yango te. Pourquoi chaque jour tosenaka bolimbisi? Bible lobi pardon c'est une puissance qui libère tous les effets. Pourquoi? Cela veut dire tozoloba teke tosalaka masumu non mususu eza oluli mususu eza oyini mususu eza okanisi nyonso wana ezouta na problème nini yango te ekoki kopekisa bana ya Nzambe to pe basali ya Nzambe baboya koluka Nzambe po a cause ya libala non na lobi awa ke Bible lobi cherchez premièrement le royaume de cieux to luka nanu bokonzi ya Nzambe tangu yo koluka ngo Nzambe akofungula afongolaka asalaka na ngonga na tango na ye Nzambe akosala na ngonga oyo ya délivrance na yo esi ekoki makambo nyonso ekomi automatique na lobaki awa ekokoma nango na facilité komitungisa te kobeta pe libaku te na bénédiction ya moninga ba voile esila te ba costume esila te c'est que na magasin ya Nzambe bana basi mibali mituka mbongo ezali parce que alobi wolo pe palata eza ya ye siko nini obiso tokoki kobanga azoloba na biso ne craint rien tokobangi eloko te mais totikali ferme assurance parce que na kati na biso c'est Jésus qui règne. Maman ça nous revenu au but que c'est Jésus qui règne. Ils ont une histoire moi les cas na Luzizi là bato ba bilu ya bazaba yebi il y avait une prophétesse Moya qui c'est une prophétesse moi ça mariée aina ba chante na ba yemi na ye mais ba ko kanga prophétesse wana na mutu abetaka santé ba ki okanga ye na mutu abetaka santé et loko wana zo pousser eza nini au juste wana un deuxième il y a une prophétesse moko o azo bimana un homme marié a une grande église mais à terre appelle sur la repentance tika mibale batou boban so de bité asaka mascarade to zaka au juste wana zaka nini mais quand même faut expliquer le makambo wana mbana eza nini pour bible nzama tiki mibali nzama soda mibali te nzama tikaka na bino basi mais basi ba osa makambo oyebike na vie ce moi ça c'est lisumu na mba ça lisumu oyebike moi c'est bata malamu koleka mobali mais nyo soyaka masumu so tamba prophétesse ça ba osa biloko bongo eza nini eza diani tant que tu passer sous tes moko tu abinanga il y a aucune condamnation de tous ceux qui ont en Jésus-Christ mais
bazo vivre ba biloko wana yo na bengi lokola maman mosakoli na bengi yo ote ya bato na bengi expliquer biso parce que yo d'abord en vie wana te mais je suis en train de dire et y a la makamo ça mais pas prophétesse ebele ba obala te mais ebele ba osala makamo na seka ka bible wana na seka ka profession na ba osala makamo eza di ya nini eloko ngala kokoloba bakoko benga mutu pourquoi balobaka moto na nzambe batiena no moto liboso na sima na ngonde bayeko lakisa bayeko landisa balobi moto na nzambe cela veut dire kibo moto na ye conscience d'abord po nakoki kokima nanga batu nakoki kobata mananga mokili mais conscience nanga na nzambe nakoki mangoti automatiquement ezo senga na biso nyonso oyo tozo telema boso ya peuple ya nzambe oyo tozo tia bana ya nzambe maboko semence nini oyo yo zopesa parce que la Bible lobi l'homme donne c'est quoi oyo azanango naza ko transmettre mutu semence nini parce que soki na kati nanga nazotambola na semence ya lokuta s'attendre même bana oyo nga nazokamba bakoloba solo te parce que naboti bango kobota mutu na nzoto na mutu aboti na molimo mpo na nga namoni mutu ya molimo aleki okokotisa mutu biloko eza spirituel oyo eza grave parce que na physique mama memine ezemi mami nganga nde basali makamnyo surtout eleki mwana botami mais spirituellement oyo azomona entre batu mibale ya moto na nzambe na mwana na nzambe c'est Dieu lui-même nde place siko mikumba na makambo oyo tozomona lelo yango alobi venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos. Repos oyo tozoluka lelo na kati ya église de réveil tozoluka repos ya komemela bana nzambe mikumba te ya kozongisa lisusu Yesu na croix te otali na kati ya histoire ya Orpa Naomi na Ruth esengaki mutu moko azala vraiment na kati ya vision ya makasi et ezalaki Ruth yenda jouaki rôle ya komema kokende kofungola lipamboli par rapport ya koyoka mama oyo yazaki pene na ye atalaki ki mobange ya mama wana te eloko ezoboma lelo na kati église de réveil eza soni ya kokache mabe oyo ezoleka oyo tozosala tolingi kobimisa yango na kati na biso te tolingi koloba te liboso ya nzambe pour que nzambe asala nini akotisa kokangolama na kati na bavi na biso e na kati ya bato oyo pe tozokokamba. Ok, merci beaucoup. Je crois nalinga kopo yo penza olobaka na boy nde bolobata poto ba sepana ngo yango wana. Deux questions, soit question, je crois, sur le réalisateur Aochan Diassine, pour te revenir na yo encore. Phénomène ya ba fille mère. La banda kunyo so akisasa to mapa kunyo so akisasa o mona kaka mwana moko ya mwasi abote pa na bango. Na o comment na ba mwana donc et comme phénomène moko na éviter et comme c'est une génération, je sais pas moi. Mwana moko mwasi il faut bota mwana moko to mwana moko balé mais azai pa na bango balité. Mwana moko mais azai pa na bango balité. Et ça c'est l'oyo. C'est le prophétiquement. Après qu'on passe un message, il y a basio yo, bah vraiment abota. Il y a on est au chitele. Et ça phénomène on a ezanin. C'est Dieu ou c'est le diable? Moi c'est dans beauté et dans la balité. Mais à la moisième, aboti moi na moi pas na bon. On me soupe on l'appelle debana et pas na bango. De presque na kisha sa oyo. Chaque lupango et na moi na bana basi baba filmer. Il y a phénomène nini. Merci pour la question. Tozo kamba
bana nzambe ebele la plupart bango moko baza pe ba base ya makambo ebele ezokoma na bavi na bango. Nakoki kozwa exemple moko etombaki epa na nga na église. Eza na ser okoki kondima kutu te. Ye moko aza na mibali misatu. Zolanda aza na mibali misatu. Yebisa ngai sikoyo mutu oyo aza na mibali misatu. Aza préparé na kati ya mariage ou bien aza préparé na kati ya fornication. Lelo tokoki koluka bana basi oyo baza vierge. Eza pratiquement vraiment moins impossible. Eza moitiément impossible. Soki nakoki kobeta cette place wana par rapport ya eloko yo nazolo barango à chaque fois na kati ya mateya ke omoni mwana mwasi aza lokola na 3 téléphones par exemple oyo asombaka mega, oyo asombaka crédit, oyo asombaka ba chargeur ya ko charger pour que téléphone et si la moto te. Vedi soki olukiye na WhatsApp aza toujours en ligne. Toujours en ligne. Obengiye aza toujours na kati ya motivation. Ozomona mutu ami pesi na kati ya ekobo et aza vraiment je m'en fous. Yebisa ngai na kati ya monde ya je m'en fous. Mutu wana osalani. Azana autrement osalate parce que aza manipuler le rotolobaki awa premièrement na conscience. Conscience na eza délivré te. Nde par là on comprendre que muto yo makambo azo sala aza manipuler quelque part dans le monde des ténèbres. Et na pesa ki verset moko awa tolobaki ke Bible lobi nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bazolo bela bato bazobika. Bazolo bela bato bakufite. Bazolo bela bato yo bazana nu na bon moy. O bazolo bazana pema. Nde omoni likambo yo ba parents baye bakozwa ba charge ya bana. Okomona mwana ya 15 ans azana nu maturité mais azana copain quelque part nandako azaka na copain na ye na classe azapena moi petit chéri na ye lisusu aza mwana ya 15 ans otali téléphone au mwana wana zo salela même papa aboti ye azana mikitisa yebisa ngai et okoyoka parazo bima tellement azana ye mutu akobeta badame ngana yebi na ngirengiri soki na se trompete oleki aveni makanza ozongi ezalaka na je moko babeta bandobe yango limbele okokuta vraiment ba papa mikolo bavandi et na ndako atiki mbongo kolia te avabi masengi mwana na ye ya 15 ans lukelanga na no $10 wana $10 wana koko kanisa ke papa azosana ngo peut-être loko moko ya malamu to papa azokende okotsa ta ba demanda ko sikola ta bilamba na bandako ya batu rien et de na ba transport mais $10 wana papa azokende na ngirengiri kobeta limbele wana ko se retrouver pardon balie mbongo wana et aye na ndaku ye papa mukolo abandi ko tungisa bana na koluka fufu yebisanga siko bano yo baza éduqué na nani et nani akoki kozwa charge ya kobondela pona bana oyo po bazana nu bana bakomi nanu badilti te bakomi nanu na kati ya puberté te mais mwana asi a découvrir makambo ebele lelo eloko mususu eko bebisa lisusu bana mususu ba filme oya ya komona ya soki mwana zolanda batu mibale baza ko s'embrasser et akomi koluka ayeba likambo wana bango bazosala bazoyoka ndenge nini par là yeba azoluka sala nini akota na kati ya pratique soki amonaki déjà que mwana mwasi na mwana mbali banda osala ngo cela veut dire o azobenga za mwana mbali activation ko sale mate na ndako kuna papa zoluka mbongo
pesa ngai 5 $, pesa ngai 2000, pesa ngai 1000 francs. Mwana wana asalaka te. Et mwana wana pe atangaka te. Avana na ndako kaka pona kolukaka nini mbongo. Ndo moni lelo église de réveil au Congo, il faut esala misala nango. Basali ya Nzambe, en tout cas ba telema. Tobimana na kati ya monde oyo ya Android. Android epe ko bebisa. L'état pasteur azwa tangu ya ko bondela. Akoki ko zwa 4 heures du temps pona kosola na bato na WhatsApp. Pona kosola bato na Facebook. Nga ya des fois bato belé nazo pesa point de vue na nga ya mutute, nazo akize pe mutute. Il y a des fois bato belé bato na oh, maman ndenge ni connexion za polele moza en ligne te. Non naza makambo pe nazo sala. Eli kolo bate makambo nazo sala eza importante te. Kotala likambo ya songolo pe ya pakala. Pourquoi makambo ezo simba te? Pourquoi mutoyo likambo moko oyo eza kozonga na kati na esprit ni nezo luka kosala? Bible lobi na Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Soki to invoquer Nzambe, par là to comprendre que akofungola biso makambo biso to ebite pona kosunga bana oyo bazobenga bango ba fille mère yango wana. Merci beaucoup, je compte comme presque Nasuka, mais maman, Rit a un message moko, ya basi o bazo botate. Tout là un message na bokebi, vraiment la non na bokebi vraiment, parce qu'il y a un message on m'a pessier. Je cause un message à monde, ya tche, monde ati mobimba. Tout là un message o na bokebi pe yango pe toza ko chitele wana. Merci. Merci beaucoup pour na koloba ainsi dit l'Éternel. Maloba ya Nzambe ba swakango en 20 et loko nga na koloba Nzambe soki alobi biso to sunga kakaka bana Nzambe ekoki tombe na famille nanga ba victime bazali ekoki tombe na ngai moko pendenge na vandi boye na oki kozala pe victime mais tangu Nzambe annoncer eza pour que bato bakangolama eza pour bato babika yango oyo nazoki message pona bandeko na biso o bazwami na mboka ya Norvège. Vraiment, Nzamba zolobela ezana ba kamingi ya stérilité ezo senga ko kende ko luka minganga te. Luka basali ya Nzambe basunga yo ba soutenir yo. Ce n'est pas dit que le quoi pesi message pas nanga okoyi ko revenir ka pa nanga non. Si réellement osana confiance ya moto na Nzambe oyo encadraka yo akambaka yo bokota na kati ya mozindo okoki kende koluka komela bakisi eko kende ko bebisa lisusu ba trompe eza makambo oyo eza spirituel eza na mabota mususu bateka ba kobota na bino bana basi ba mema yango na monde des ténèbres ba mema yango na monde oyo tozo mona te alors esengaka oyo ba botoli yo na molili tope na spiritualité tokozwa yango pe kaka na nzela ya ba prière kolelela Nzambe e Nzambe akosala biso vraiment ngolu. Ok, merci beaucoup. Tout comme Nasuka, numéro na yo à téléphone, je crois que c'est très important. Ningo petit message là baba sur wazo botate, maman lobi Norvège, yara Norvège, peut-être pour au quoi pe boy, au fond TV un super ezapeyo. Nzambe Nzamba ninga salaka. Zo numéro na yango yo, asukuna ba prière na yo, a obonne la po na yo. On a besoin lisungi ya libala muzo simbate, o soine non. Elle est là. Elle est là, benga bosula na ye. Kubenga pour déranger te, benga pour asunga yo, c'est une servante de l'Éternel. Je crois en moi. Ton numéro de téléphone. Merci beaucoup. Et loko o ngana ko ikoloba ezake numéro de téléphone nanga eza 085 015 94 06. Et loko na ko ikoloba pepo na bandeko nyonso oyo bazana ba problème ya mikanda. En tout cas benga toko bondela et Nzambe ya lola akofungula okozwa mukanda même il y a 10 ans même il y a 30 ans même il y a 50 ans par rapport ya grâce oyo Nzambe akosala yo. En tout cas tokota penza na kosala nanu oyo Nzambe azolobela biso okoyi komona ngo ba aventure okoyi ba peut-être bazoluka ba kota na ba communication pona koluka mbongo non te.
église mutu nyonso akoki kotia pierre na ye pour que lipamboli ya nzambe ekende na kati ya vie na ye pe na libota na ye. Parfois ndenge tozolobela awa esprit de mort et ils ont circulé partout dans le monde. Mais tant que vous vandi, vous avez déjà na kati ya tombeau, vous avez déjà basi bakundio, vous avez déjà na kati ya cimetière, vous avez déjà na kati ya morgue, mais vous tambola. En tout cas, nazo profiter pour na koyebisa que bien aimé koyoka sonité pour nzambe apesi biso makoki oyo. Ndenge nzambe azo sunga biso koleka na ba émission koloba, cela veut dire nzambe aza vraiment na posa na yo, pe aza na bosenga na yo ya koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobiki sinabiso na pesio penza. Merci bisiko zwa kitan ya kofanda pona kolanda émission otika nzambe ya lola afongolelo ba porte ndeko mwasi ndeko mobali ezala yo oyo umona kama nzambe nanu nzamba lobela ote na nzela ya basi ozo négliger mais lelo na memeli yo maloba oyo ke vraiment kota na kati ya boyokani ya yo na tata na yo invoquer ye na Jérémie 33:3 et nzambe akoyanola. Merci beaucoup. Merci beaucoup to comme na suka émission na biso ba so bo sepe émission bo pesa mama ana kalamba ba merci belé ce que papa na biso Carlos le big match na komba papa Ivaris nzamba pambola bino ebelé tobi boy chaque le 25 décembre to na na borfelin décembre déjà yango décembre déjà yango contribution no ya $20 na yo ya 30 ya 40 pour na recevoir moi ça qui a loso moi ça qui a semoule. Moi, ma papa, moi, bilamba, toki kotala bango. Bazali chaque le 25 so ke na biso kuna. Soko bengi biso. Otinel biso yango. Maman Anne. Kalamba, papa Carlos, papa Ivaris. Guy biso de bambongo batamite malamu wana. Batu nyos, batu bakote na association na biso ya YouTube na biso. Ba Kongo mikili. Bokota la ba YouTube wana, botalaka. Li peka na mona kondengo. Nengo komataka. Prophète Josué Pembe. Papa Abraham. Donc batunyo so balandakanga bana ngana so poto. Dieu merci na poto. Claudia Panzu. Yo sala ngode nzema pambola yo Fabrice Bilele. Na bengi batunyo so balandanga. Parce que c'est un prophète Eric. S'il te plaît na bolinga Jésus le 25 décembre to kotala bana wana. Moi lipa, moi soso, moi ni to lia ensemble na bango. So tini blono moi ni to kende to pesa bango, peut moi ni to fêter na bango. Moi lipa pour moi catch et ça bien. Bosunga, vraiment lobby. Jacques chapitre 1 verset 27 lobby. L'évangile le plus pire sans tâche. Et côté la baveve na borfelé. Na peso évangile ngona. Et puis so tu na ba orphelin, tu na ba veuve. Bilobi ke o sala orphelin mabe to veuve mabe nzambe mo kotobola emisu nzambe mo kotobola emisu c'est biblique. Donc so otindi yango mon numéro plus 243 900 47 45 03 plus 243 900 47 45 03 ou soit numéro ya boss tangeza wana mama Ana Kalambai yo soza na poto bengi opesiye ya ko benga lera mbonga batuteo a benga ko tinda et puis to rosala même maman Ana pena 5 contribution na yo na mois de décembre oyo nzamba lola vraiment pambola biso na Josué na 5 contribution na yo na 5 contribution na yo bo s'abonner et belé na chaîne oyo soki besoin na besoin d'information ya artiste nyonso ya ba pasteur ya ba prophète ya ba tunanzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV mona mukolo sheno Yeswe ketu kwa kumvimbe Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nangana sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu masiande na bonde de toi qui vienne pour le siècle des siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambolama et suka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est comme Ibi c'est quand Ndumba mais moto tolo na se ba c'est kaka été pour réponse na yo